Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. David Loba, Amona Nanute. Moyenge bene ya sangalipa. Tobo kitani na ye. Oye zuko milanga yo yo. Yeah, yeah, yeah. Liba betoni. Nakimi na makolo na yo. Nasongi na présence na yo. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Non, moi, le stress, moi, père. Non, non, père, exacté, naza moi nzambe. Moi nzamba banga te. Et andenge nini, naza onzima, nyonso eleka bien. Bien sûr, nyonso eleka bien, oza la kondima penza, oza la kondima. Papa boyenga musalo na koka osala ngote ya kosimba boye. Donc, nzambe ya tchaka déjà lipamboli déjà le quoi eloko bandi bien et ko suka nyonso yokende bien. Mais yebisanga déjà na likambo yango omona ke mondeni na ne batataka bino bata fia YouTube de ba kendaka na bino en toi omona likambo ondeni ereyeli yo na maboko. Bon, vraiment libala eza facilité. Problème ezala ndeni soki ezala ke okuteka na mobile na nzela proposer yo eza différent na biso. Nga déjà nazala na mobile déjà tovanda na ye toyebana na ye ndako moko toyebani mabe na malamu. Bato batraitaka biso wana bayebi bato batraitaka bayebi bato batraitaka bango baza baimpoli baza bandumba baza mutu esalaka te. Donc soki mpe nga batiaka nga na catégorie ya bato wana bango monde baoyeba. Merci bango monde baoyeba. Mais tout le monde a mabale ebele oyo koleka surtout biso bato toza public et qui est mata qui ezongaki bokobala na bien après quelques mois ba retomber ezoya la biso na YouTube oza parmi bato okendaka fête ya leki na yo presque après ça tout le monde va retomber nango et yaka na YouTube na ma belle famille. Est-ce que ma belle famille na yo balingaka ope bazaka na yo bien ou bien ça il faut tout savoir pour mon kilo YouTube est comme mystique. Vraiment non peut ça bon vraiment merci parce que bandiminga femme publique de balobaka eza facilité papa non eza facilité ya ko vous simisa ba micro belete s'il vous plaît eza facilité ya ko attabili mon simba ndeni kondimangai non peut ça bon merci parce que bandimanga nazana babokilo pe omona mama Monique na Luanda mama Dona oaza pe a soutenir ba musicien ba théâtre nganda Monique na Luanda eza facilité pa nzima yo aza mama mo pe aza yu mate à comprendre que non mwana alingi mwasi na ye to sani ba mama Fosine ba mama Lolita ba Edgar de Canto, ba Irène Lengo, ba belle famille na ngatina psychologie Vanessa Bibiche. Donc bandiminga. En tout cas wana na opesa bango vraiment merci vraiment parce que ba kotisinga na kati ya famille na bango pe na ndako na bango. Ba kotisiyo papa za mutu ya Angola poto mono tangi batu minka ya Angola. Oui azali babenga baona ni bazombo aza muzombo donc c'est ça. Papa za muzombo est-ce que maman Bijou pa yebi kolamba biloko bazombo oyebi déjà evandeli po bazombo bazaka un peu bato caractère bazaka bato mondenge est-ce que ndingo fandaka na papa yo moko yebi mabe na malamu yebi pe biloko déjà oh papa lingaka biloko oh belle famille elingaka pour un problème pour yeba parce que so continue na famille ya bato faut yeba ke bokilo na ngai ana mbongo nina lengisaka lingaka nini mama Monique na Luanda lingaka nini donc mobile no eloko ya lingaka so olambeli ya osepela nango oliango bien faut yeba so yebi te ce que bokeka likolo oza en considération te pa mobile non.
Merci beaucoup, Maman Bijou. Considération déjà tout le monde, famille, c'est beau pour te belle. Bah, mitunaki, m'koba pratique à lettre, bah, au pèse à biloko, bah, te belle, bah, commenter, bah, tout, mobile à Zarawa, puis mobile à Zarawa, puis mobile. Bah, internet, bah, l'inga, mon emballage, mon repère, c'est plus ça, bango. Vraiment. Nga lobaka ndena lobaka na bémission mobile aza partout na bandundu na partout ezaka poto te parce que ba loba obali mobile poto obali nini donc bazoluka mobile uta poto asani ye déjà aza de la mona Luanda et puis kenda famille mobimba pe ba na poto donc aza na Kenya wa osaba makamna na Kenya et puis je la reine na musala osalaka ndenge to monela rabino surtout bino bato bochaka mingi batension na mutu oza yo ya gabi ye bakata bato batension na mutu o bato bashishaka bino na lolenge esenge bani bajije bino siko yo moko ndenge ozwi papa zwi conscience yo moko ozwi conscience ovite to honorer famille pe nzambe likolo na biso bato yo moko ozo sentir ngo ndenge nini ma bijou abedi dis ngade ana zwa conscience omoni tant base to za kapa mangwau omono osano ka bongo s'en fout mais o tala nga eloko bo maison sanga mutu pena na tali mwana nga liboso divan kilman et puis za mosa nzambe na kota on so na ba bêtise soit oyoki likambo ke yo no ke tout non non na tali nga bité mwana nga pe ya bichou yekute za la so lingola te lamba ya bichou boete bakuna te aka omona yo mona no fo ba elamba no lata est-ce que ça la bien atana okuta na divinte mais na okuta na ba camarade na okuta na bato baté ate ya bango omona mutu soko za na conscience te za mal faut na oza yo moko non batinda ote ke na lokwa na bali faut na changer et sa volonté na ote donc yo moko faut za na volonté oyeba na za maman faut na yeba ko se respecter surtout nga takutu pona libala te naza yaya baleke belé naza na église na sambelaka naza pe na comité o naza na kati église ba mama bolingo donc faut nazala kaka na ba comportement musu preuve aneke baloyenge musu ta musu bovana ba kamera bo mela masanga la melango sute omona baloyenge evita déjà baloyenge mo abitena mo bo uti matanga obito vanda place mo bo na koka ngo pe sute et comment ke batomboli corps bokei na binoka pona ko éviter mambo belé komba ke mobile na finaki lisu mobile na lobaki to ya zongisa ki boy parce que tozara na ba problème belé mutu musomona alukaka yo azo occasion okuta no tamsu na ba matanga na ba fête place ko créer leo mutu musu boza ne bi omona na matanga lingi komi faire voir au pesi mboto abude au kamo e mutu na sola ne bo senga boina miso ba so poza mutu mabe osani bo me bana oswani donc mais batataka bino surtout bino ba yaya oyo bo umela musala oyo batataka bino de tout sauf rien et tala ba yaya kuta mikolo ta baleki na baonde ba bali ko bala te dans la vie à ma belle bazaboye mais lelo honorer encore génération na yo to mona ki Karine Pala yepa oteki ko sala yeli kambo lelo pe komito na yo bat ba jijaka bino bat ba traita bino na balolenge nyo surtout bino ba yaya bo comparer bino na baleki bo bala bino ba yaya bo bala te lelo pe nzambe asungi bo sala la biso union oyo e ko rumela libela ko lo banini na ba entando o bato balingaka yo libala soki tanga maki soki ekomama mwasi ya kobala obala kaka to moba soki ekomama ata osali ndenge ni ata okomi na santo obala kaka soki ekomama donc tobala te libala ya facilité nga avanda na mobali na nga ovandi mpe obi ntango nazala na ngai ye mote mesu kaka mais okuta mpe na mutu leti napesa vraiment merci mingi na Karine Pala parce que apesa nga baconseil moko ondima te apesa nga baconseil mo la reine apesa nga exemple ya na papa mso maître omona ayesinga bitala kutu nga jour kutu ya libala nayebi kutu esprit nini eyela ngai na boya libala do mambo ebele dans zongi sio
hôtel ko bi nafana ngaka na mobali yango mibala batu pasi tokoma obanga bambasu bampese poletinga boye nga asambela nanga so lingi mobali nanga ta musu na ocha mabolongo na seyo moko otika mais za mutu so asambela ta okene so mbetenge akebokelo mbasu akebokelo mpese omona babiloko nyonso tone foto ye bango bandeko bele ba okufa na âge na bango te. Donc c'est ça. Na âge na bango te bandeko bele ba okufa to ka ke moi sina mobile so no ba balani te ba vanda randa ko moko to na okota nda ko libala ngoko lamuka na mobile ko la mobile ozomona elongi chaque jour chaque heure chaque minute to na mona ke elongi moko na mona ke elongi moko mais yo déjà ofanda na papa esika moko bozo continuer inyo yango ezo salonde nini na kumisaka nzamba sikatenda osambela pa sikatenda nasambelaka na église du Dieu créateur Dieu de sikatenda nasambelaka pa sikatenda te. OK donc na kumisi parce que aza malamu po baloba o ekomama esi ekomama na ba famille na biso to wana bandoki bazali batamitema mabe bazali mais siko ya oloba keno libalo esala mateto mwana okozwa en classe teto robota te mais so nzamba sa komaki ato yendenge nini ekofasa mete po déjà komama donc libalo eza facilité faut que baka kometo zende balobaka ceux qui vont se comprendre dans la vie, bovan la vie bien. Obi caractère mbaye no yike na minute ya siliki. So na pousse li pembeni mabe koza. Donc faut na éviter na zela na doser. Eza mi bani mususu basenga pardon te. Leti mbaye na ngata sali mabe basenga ne pardon te. Oh, on maîtriser ka bongo. Mbaye na ngata sali mabe yo zeli boso na ndo ye baté. Non zela penza ki mabe wa sali osenga pardon. Bovan data des semaines. So po kange longi boke na bino ka bon. Mais si na comprendre la bi pole likambo ya munene na bomele na oka moto. Siko papa senga pardon te ayo okoti na union o eza ya kozonga simate ya kokende libela tina bokoko na bino yimoko ozoyeba kende na koti na obimaka lisute to même tu sais wapi to comment luka place mo vandisi nto sombela ta cercueil to comment luka bongo mi vandisi no yaya obando tambola oyeba na ote yangi nazana kwa mami Nathalie Fikipo maman Nathalie Fikipo la papa nde bavana na papa Paul Fikipo maman Emel Lili Muswamba nde bavana na papa Titi Kalu dans au mona ba umeli bazape na poto maman so Irene Motema Tony Lopez bakenda poto tongo ba umeli nde baloba na poto kuna mabale eumela raté mais bango ba umela na bango donc ya on a bezaka likambu ya koyokana so boyokana bino mabeza te baloba ke o momona mukola libala boy moi c'est mobile bo soani lokwa bo mi boma ezaka nini diable ndako tayo déjà au check de ma bolongo na se ezalaka envoûtement hein eza envoûtement toka ba témoignage belé moi c'est mobile babalani bazongi penda ku ezaka pseudo basalelaka eboma libala na bango. Donc bango mo place ba vendre ba bi kala likolo eloko o nde bomi libala ka place ezalaka mobala tuninga na fc ezakuna donc problème donc ezala makambu ebele mamba libala soki boana nzambe te eza passe osambela na papa sika moko. Oui. OK so exemple oyo ozopesa biso ozoyebisa biso ye moko déjà ozwi l'exemple ebele avant bala malgré ça kina mobali ndako moko na yebike bayimboka ba otala biso ofanda na mobali ndako moko maintenant bokoma kine sika otokomi lelo te ba exemple ebele ozwi ke mobali bakobala na mwasi lelo lobi mo ba problème bakoza apenda ndako moko bavandaka mais kolata na ka liaso mo na lobi na ligne de miel ba problème nuit de danse bo bitumba poto yoki yango ebele na nyonso wana on s'est préparé déjà forte lokola mwasi ya mabondeli lokola mwasi abukaka mabolongo na se. Oui pose un exemple belé à bato bapesi yo sanzambe loko ezate sanzambe loko ezate na ebisa yo au moins mobile nanga za na famille nga pe na famille nanga
donc mpona kota na famille wana ifo nzambe andima soki aboyaki alinga olinga te eza na bato mosusu ata babalani te asali na bango ka 1 mois 2 mois bakabwani etangama ete ozomona bokovanda na bino bosali ba 10 ans bokabwani donc seke etangama ete totikaka nyonso pa nzambe volonté nzambe esala ye moko ayebi soki akomema biso ti tokokoma bakoko ye kaka fo amema bino mpenza mpo deja bowumeli oui soki akomema biso mpongo na okoloba oyo na oloba mais nzambe ye moko ayebi bakalkile na ye donc bakalkile eza ya nzambe. Merci Maman Bijou la reine, donc lelo aza reine ya soirée ya lelo aza reine ya makambo ekosalema lelo donc eza sombele biso déjà tokozala wana na bingi pourquoi oponeli biso na coutumier tolata pembe photo za motema pembe motema pembe place na vandi na ota bino bozongenga ba angelo motema pembe na civil pe toza pembe ton nyonso pembe na religieux nde tolata penza bokoko tolati na biso teni na biso ya liputa ezala bien kaboli bongo mobali okolata no costume eza mpe na motu mosusu mpe alingaka ne liputa te eza yango mpe obligatoire te mais na religieux vraiment eza bongo. Pourquoi okaboli bongo ke nde toyebaka na coutumier tolataka liputa na religieux tolataka basoirée mais yo memi biso na religieux tolata maputa na bakoutumier na bacivile mpo toyebi ko bacivile ezalaka ngoka bapembe bateme mais pourquoi memi biso na coutumier toyebaka ezalaka bokoko mingi ezaka molimo mosantu nde ezomemanga molimo nyonso ezaka molimo mosantu sa molimo mosantu osala te ngai nayesaka molimo mosantu aconduire biso totambola na ye mpo tomona mpenza boye bato basisi makambo nyonso babimaka boye mwasi na mobali bakufi omwa mobali koto alingaka ya boye na sale pa batutie na motuka komi vadio boye na boye makambo eza ebele donc sa molimo mosantu tosala eloko te donc ye atambwisa biso aconduire biso bato baotuna na civile na coutumier nyonso eza lelo non eza lelo te tosalaka coutumier tosala coutumier lelo civil eza le 19 vendredi prochain. Ma Bijou la reine, est-ce que kobala na bino epesi bato esengo mingi mais lokola bino na bino ntere bozala pe na ba moi ba rancœur na kati ya mitema est-ce que bengisi presque bino ne bozalaka bino na lisanga wana po ezalaka ke o nga nazalaka na ye te o nga nasolisaka ye te oyo bato na ngai oyo bayeya ngai est-ce que yo mpo oza bongo nga na mutu te ke oyo yanga oyo ya nde na mutu nyonso mpo vaneke bato nyonso to basepeli Serge Cordon Omar alobi bakamarano nde baokana jour ya libala no namoni baya na esengo makasi omona bebaka kala te boya boye mpo toza nao na matanga na opesa mes condoléances vraiment mes condoléances na Da Silva oyo aza moko na biso akufaki atiki biso donc bolamu ya mwa mobali wana nakokaki kozanga te yango moni nayebi si oyo eza makambo ya nzambe parce que nga nayebeki kaka ekobima semaine prochain mpo nazala na ye nalela ye mais babimisi ye kaka jour ya coutumier na nga nayebi te na osa ndeni soki mpe nayebaki programme bango avant nayengaki nazala lelo te na coutumier na nga parce que eza pasi topedre moko na biso oyo azalaki mutu na biso ya lisano acteur monene na point noir bapapa océan Christian Shoga bapululu abande kosoutenir bapululu baepela ba7e baga baebaka ata bagabuye batop bajinola donc moto ayebi Da Silva te donc eza pasi okozanga mbongo afutelo ba séjour afutelo pied billet avion donc akutanisa yo na baprêtre donc baluke bino bamarché bokomosa donc molimo na ye mpe mavoma na kimia Da Silva baokunda ye lelo ntango eza na cinquantenaire baza kuna mwaye baya boye na ntongo eza te baza na kuna bakesimetere te bango baoya boye zidane zida show ebakata na ange boya boye na salon boya ozwanga. Merci beaucoup totika yo mwa moke o mipetola mutu basala o likambo yango moi de
mot de conclusion pour notre sollicité mot de conclusion na yo na baimboka o ba otala na ko ba télévision vraiment on fait ça merci na première dame maman Denise Nyakero Tisekedi na pesio merci na fondation Mobimba et surtout que nazwaka vraiment traitement dans une assurance maladie merci vraiment na ba soutien na bino donc ba soutenir biso na santé ba soutenir biso na ba makambo ebele merci vraiment na moni mama Kati na moni mama BBC batutu na fondation maman Denise première dame na bosanité maman na biso maman Olive mama ni mama waro mama batoto atikaka biso pété merci na maman ya nga Sylvie Bongo maman Angèle Kanam papa Damien Dimonekene papa Dani en tout cas na pesi bino ba merci belé bande ko nyoso ba na esengo on va côté ko na bino ba sarbo sakala terre ba tout ba na enveloppe ngoma ya kafu non batu nyoso ba na esengo neti maman Nathalie Fikipo ton na betela ki cela sepele makasi esengo yo ga niko ya niko ko déranger biso t'inviter pour ko ça bon caméra no ekati otoni nzambe na ngai bina bongi maman Nathalie Fikipo mingi voilà il faut na boaka ye parce que asalenga ba bien franchement na papa mso Fikipo papa Jeff Bokungulu mwana bokunzwa mpela en tout cas na obosa na bangote omoni okoza na mbongo mais so ozangi muto soutenir yo eza pasi oza na mbongo mais oyebele oni no sala te mais so ozanga muto oyebiso ke sala boy donc vraiment na pesi batu nyonso famille nanga belle famille nanga bino pe ton ayebisa ki po sepela ki donc batu nyonso baza ya ko sepela merci beaucoup oh yeah Ndagwida loba amona na nute moyenge pene ya sangalipa tobokitani na ye oye zukumilanga yo libabetoni nakimi na makolo na yo nasongi na présence na yo yaka kokundelanga yo oh yeah kombo na yo eza likolo ya bakombo nyonso nabenga yo Jésus yo nde Sabaote kombo na yo eza likolo ya bakombo nyonso nabenga yo Jésus yo nde Elohime yozali mosantu yo nde Nzambe nanga kita nano pambolanga papa nanga yozali mosantu yo nde Nzambe na kita na kembo na yo bikisanga papa nanga papa na bana na lelio na nzembo papa na bane yoni papa na bana nalingi esimba kutu sala bikamo nalingi oh yeah Ndagwida loba amona na nute moyenge pene ya sangalipa tobokitani na ye oye zukumilanga yo libabetoni nakimi na makolo na yo nasongi na présence na yo yaka kokundelanga yo oh yeah kombo na yo eza likolo ya bakombo nyonso nabenga yo Jésus yo nde Sabaote kombo na yo eza likolo ya bakombo nyonso
nabenga yo Jésus yo nde Elohim yozali mosantu yo nde nzambe nanga kita nano pambolanga papa nanga yozali mosantu yo nde nzambe na kita na kembo na yo mpikisanga papa nanga papa na bana na lelio na nzembo papa na bane yo nde papa na bana nalingi esimba sala bikamo nalingi ramone yo nde papa nanga kombo na yo eza likolo ya bakombo nyonso nabenga yo Jésus yo nde Sabaote kombo na yo eza likolo ya bakombo nyonso nabenga yo Jésus yo nde Elohim yozali mosantu yo nde nzambe nanga kita nanosalelanga papa nanga ozali mosantu yo nde nzambe na kita na kembo na yo pikisanga papa nanga eske ozomona te ozotala te yoza wapi papa nanga eske ozomona te ozotala te yoza wapi papa nanga